Bote balandi MDG de TV Mafuta Sika, Ezalinga Wabino la grande dame mère d'Orcas. Les amis, toujours dans le dossier à Gabi, ça fait très mal, hein, trop même. Bandeko liwa ya tata wezangi singa kimia, vous n'avez pas l'idée, on dirait ndeko nango, on dirait membre famille nanga motema pasi. C'était un père de famille. Bolimbi si po na image eza moi flou, mais l'essentiel eza que to mona, oh là là. Oh ye, oh bana. Oh bomona mwana liboso, wana mwana mibale, il n'avait que des enfants. Moi si na sima, ye wana moi si na et sa charmante épouse, la veuve. Bandeko tata obozo mona, azwaki affectation sika, azwaki promotion na musala. Abandaki kosala na Monisco, abandaki parce que na minito aza moyo, ok? Abandaki kosala na Monisco. Selon ba toyebi ba version na banungunungu ebimi ebele, bato ebele baotuna pe baoloba bato o bazaki na ye bakoyeba comment est-ce qu'il est mort, babetaki to basalaki ni effectivement, mais dommage que bayebi pete pourquoi, parce que bakabolaki bango tant bazui bango. Ce monsieur était ciblé, ce monsieur était recherché. Déjà comme mon modèle à liwa en tout cas ils ont dit que barocha doutité parce que bato baki kosala partout na bango bino boye quand tu lobaki une émission à liboso boye ko brutaliser ou encore ko bimisa bango kuna, et puis après vous commencez à abuser de tina niveau boke no beta muto akufa. Ça n'a pas de sens. Tata oyo on l'a tué, babomi et babomeli nini bandeko, jalousie. Quand on a outu ko expliquer bino azwaki promotion na musala et bazako soupçonner ba collègues baninga ya musala. Les amis, nous savons ça a toujours été comme ça en Afrique. Bandeko nanga nana pasi na motema na landi lisolo oyo je saline la NG en passant. Ma miso etamboli ngai na okota na ba détail te, na okota na ba détail te na expliquer makamu famille lobi na nini na ndenge lekai na ndenge salimaki, mais na oza mukuse ba camarade parce que na vie faut oyeba ke muto akosalo mabe eza o ayebi yo, parce que muto ayebi yo te akosalo mabe te po ayebi yo te. Bato babomi ndeko oyo eza ba master bao bao soupçonner moko ya ba collègue na butu oyo abimaki pour ne plus rentrer. Moko ba collègue abengaki e master to beta tour nde bakendaki bisiko bakendelaki ya batamita, bakendaki pa ya batamita kala wana et na ndenge azongi susu te. Sikoyo c'est quoi cette histoire? Et moi si na ye donc tant babengi ba informer bango ke ba retrouver corps na sans vie, le numéro du monsieur en question wa yako bimsa mobile ne ezoleka te tina ndenge tozo solo la bwenga na bino numéro ezoleka te. Master wana muta trahir muta tekiye. Pourquoi? Parce que azwaki promotion na musala, promotion en sika, ba yoki jaloux, ba yoki mitema mabe. Bango bazui promotion te, azui promotion ba bomiye. Yaya sona yako sala émission o eza pona oloba na yo ndeko sambelaka tala zana Yesu na vi na yo pe bangaka Nzambe kosambela ya malamu kokende église eza malamu pe eza eloko mosusu, mais kobanga Nzambe ya pe eloko mosusu. Bible ezoloba na proverbe crainte ya Nzambe eprotegeaka moto. Moni kobanga Nzambe protegeaka moto, épargnaka moto na ba danger. Moni ba ambush net ya baboye. Hein? Je parle de la Bible, hein? Je ne fais pas de jugement là, ok? Je parle de la Bible. Ouais, parce que bato bazara tellement na ba servo ba moano comme bikomi na commentaire. Non, je parle de la Bible. Donc je disais que la crainte de Dieu préserve du mal. Na on peut se témoigner à mukuse na kota na profondeur na mozina témoignage wana te mais likoli en passa un jour na sali ndoto moko kala penza plus de 10 ans passés. Ndeko mobali moko que je connais très bien aolandanga na ndoto. Sikoyo pandaka abanda kolandanga azalaki na guru na ye na pembeni. Siko le monsieur en question azalaki neti nganga na ye muto ando pese ba instruction comment m'avoir.
Pendant que na okima na ebisi me okotika vi na nga tranquille te. Olandanga pourquoi? Aibisi ngai na landaka yo po makambo na sala yo na banga ke zongela nga. Ba bilo mo ba jara wana tellement ça fait longtemps na oyeba sute. Bo wana ba kosambela ezana neti lelo te lelo biso nde tokoma kolanda na bandoto. Lelo ya olanda ngasu na ndoto na loyenge te. Tokola na makambo ya Nzambe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abando kozwa ngai te. Bien qu'abandai kolandanga, mais abando zwa nga te. Et le Messie akoloba na eboye. Le Messie a ebisi eboye. Pour dire je vais m'appeler. Go. Alobi na ye. Tant que abibi na on a vision. Abimisi Bible. Pardon, azola kisa e Bible. Le gourou. Aola kisa mwana mbali wana bando landanga Bible. Alobi na ye. Tant que abuki mobeko awa te. Eza pasi tokoka kozwa ye te. Na ebite soki eloko wana elobelo quelque chose. Alobi na ye tant que abuki mobeko ala kise Bible. Abisi tant que abuki mobeko a te tokozwa ye te. Yango na ebisi oyo ya crainte Nzambe batelaka. Bible zoloba na ko honore o ko honorenga. Oyebi soki oza na opportunité to possibilité ya koyiba. Osala yango te po na Nzambe. Oza bien aimé ya Nzambe. Soko osala ekobo te to kindumba te po na Nzambe. Yeba kwa bien aimé ya Nzambe. En aimant, si tu ne fais pas le mal, non pas pour toi ou pour les hommes, mais pour Dieu, yeba ke tu es aux un avantage ou encore na providence ya Nzambe parce que il y a des choses où Nzamba sale la batu nyonso, même batamabe. Anok sa mbula pona batu nyonso, abimisara moi pona batu nyonso, asala mambo bele pona batu nyonso, abatela ranepe batu nyonso. Mais na ba protection ngo, eza na protection. Il y a de ces protections là oyo. Kaba oya Nzambe ba bien aimé Nzambe ne ba bénéficiaire ngo. Oyebi lisolo Daniel, Nzamba eko épargner na kufa parce que azayi bien aimé Nzambe. Certainement ozo comprendre, ozo koma bisika nazali. Kobanga Nzambe za na avantage pona silisa. Eza neti wana bana na ndako. Yana parmi banana moko a honora respecta ko en tout cas soko o loba yango ya salara même susu azwaneka yo boyebi ki wa papa. Malgré ya mo ba ko gafe na ye elongola pe bolingo na yo te likona ye parce que mwana yo. Mais oyina ye te. Mais différence moi ozala. Ou encore façon ya ko jouer bana wana ekozala. Différence pardon na façon oko certainement je me fais comprendre mo linga les amours parce bon comprendre ngai. Mon atosako te. Je ne dis pas que cet homme était un méchant ou encore une personne qui vivait, qui je sais pas parce que je ne le connais pas ou encore je ne le connaissais pas. Mais je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de la Bible. Et Dieu protège, Dieu épargne. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Et ezana babilo gonzamba sale la kaka bato ba honorake. Barosale penza complot parce que omoni ezaki complot. Ngate Bible mutuzoloba. Bima. Bible mutuzoloba, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bible zoloba, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Nzamba batela yaya. C'était ça les petits messages que j'avais. Liwa tato epesi pasi, tana oloba pasi. Ezangi singa kimia, je sais pas. Molimo nange tungisami. Tana oki lisolo na oki pasi na leli atiki mwasine na bana. Nzambe. Yaya. Linga Nzambe. Bangaye. On est humains. Tous. D'une manière ou d'une autre, nous branchons. La Bible le dit. Mais c'est que Dieu aime. Quand tu fautes, au reconnaître au yaza, au sali recours à toute puissance naïe. Ici, je ne parle pas d'une personne qui vit dans les péchés ou dans les mal parce qu'il y a une différence. Il y a motoyo, il y a mwana na Nzambe na mwana Nzambe te, c'est la parole de Dieu. Moto na semence Nzambe bolimbi sabandeko,
na moto ana semence nzambe te to pe moto a mwana nzambe na wa mwana nzambe te semence wana moto ezokesenisa bango ezotinda pe moko na mosusu na misala ndenge moko te. Oui, c'est la Bible qui le dit. Oana semence nzambe eopusa eka na malamu, oana semence nzambe te eopusa eka na mabe. Mwana nzambe akosumuka Bible ezoloba, mais lisumu mwana nzambe ezalaka libaku, ezalaka vie te. Et mutu oa mwana nzambe te lisumu epane ezalaka vie. A vivre la vie à Moïbi, à vivre la vie à Kobo, à vivre la vie à Milangwa, c'est ça la différence. Ici, on ne dit pas que tant que tu es chrétien, tu parfait. Non, il y a personne n'est parfait sur la terre. Ouais, des fois, bah, malobana biso ça mal interprété. Hein. Il y a un moment il faut que me expliciter malamu. Donc là, na linka na rappelez-moi en nzambe moko bongisa vie pe etamboleli parce que toi batu vie yango ezala ya ba ona baba comme penza na moment moko moni penza ke yo moko obeta fou zongela père. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Surtout bongisa des relations na yo na ye ya onde mute kontaka. Rassure-toi que ana motema pe opese esika liboso. Tu veux poser un acte, tu vas aller quelque part. On t'invite et na eloko moto ne sika moko boy. Mais étant enfant de Dieu, autant l'identité na yo, na esiko zo kende. Ce qui eko honorer vie été, oko ke été parce que moi na nzambe. Ndebilo nzamba lingara yango wana. Bandeko, il est mort. Ouais, assez akoufi. On ne peut pas porter le jugement sur un mort. C'était juste un conseil en passant. Et par rapport à l'isolo toyoki, nzamba bate la rabiso, et la vie humaine n'est rien. Imaginez-vous, mouto abimi nanda kwa tiki mwasine na bana, abimi en bonne santé, ça normal, mazongite. Et on vient vous apprendre que akoufi. Ah! Nzamba pesa liboto kimia, abate la bango, na kombo na yesu. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika. Je suis la grande dame. Ezaki Tolikat na bonzambe, je vous aime. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci.